Yebisanga kisi ya mutu kotika masala. Yebisanga kisi ya mutu kotika lukuta. Yebisanga munganga nini akoya ko soigner mutu atike kobo. Parce que munganga ye moko azola la basi azo consulter. Na ebisi yo nzambe soko luki okomona ye. Vraiment nazaki déterminé abaki na kotika te, même ba parents nanga na ebisaki bango abi je na kotika la kotika te. Papa, mutu asala 4 ans. Alala ka pongi te. 4 ans. Nalala raté. Pour la fona mais la qui c'est insomnie. Nazaki diabétique à 400 grammes de sucre. Nazaki mutu. Ya cœur son avandi bo. Cœur réseau bêta pou. J'étais Nazaki déclaré en Europe invalide. Ngapo na banga na mutu te na lobela makambo nzambe. Pasteur Mogisho ozolanda émission oyo parce que nabi ba pasteur tout bolandaka. Tozana besoin ya koyoka banyongo oyo ba pasteur bazwa et pas na yote to ana besoin ya koyoka ba témoignage ya bato bazobika na église. Miracle c'est ma église na mine foka musho bato bakoyi baluki. Bazo solution te bobengi yango miracle. Miracle fait zalande ba témoignage boyoka awa. Ndeko nanga pe nozolanda biso na poto. Ozokanga maka na ba église obokendaka wana yo mutobelaka okanga maka wana. Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi asalaka kaka na Kinshasa te. Asalaka kaka soki asimbi mutu na mutu te. Asalaka na ba kilomètre ya univers partout zali. Te nzamba ba franchise asalaka. Vous la fière. Asalaka. Nzamba prophète Emmanuel Dodi asalaka. Et akala mukolo moko prophète a telemi awa. Alobi bato a poto. Joie mouchoir. Papa. Nalinga na bukana. Na lala na lamuka na tongo. Na santa nzoto na zaka lango wana. Yango sute na zaki nango na komineti na nzoto mususu. Nzoto na zalaka nango, c'était pas ça. Na komi na nzoto mususu. Na lingia tato kabwani botika la bolo ba mutu wana zaki na nzamba. Amen. Osomona etikali incontestable. Si nzamba yebisaki musali wana ke longola ka ba mama simba bango mabele etia bango misapi ye na batu wana voilà c'est compliqué. Yangoyo. Appareil yangoyo ba déclaranga na kati Europe na yaki nango pona témoigner na pareil. Ochebo oyo kangami awa. Nazol. Na awa na lali boye. Pona pe chaque jour. Pendant 4 ans. Allez. Tous les jours, les soirs, faut na là na pareil. Nzambe ndenge pe azali mwana ya papa. Nzambe pe asali mutu abanda ko soigner ye pe mwana nzambe. Me babikisa yete. Nazui juif. Nazui kamba. Nangai misatu. À vous de juger. Boyete. Ndenge ndekwa atabalo ndenge abanda kolala na machine. Condamné toi na poto. Awate zimotema na diabète. Ba déclarer tokokite okotika la kabongo condamné. Yope ozola nangai. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Rien n'est impossible. Papa nakenda pas docteur. Na kota pas docteur. Balatinga ba pareil balati anga tout temps. Mais mon colonel qui m'a kamususu. Tant balatinga pareil. Infirmière ya ka zui ba musique ba cœur ba motema ba nini. Tant waye atali boy azo comprendre l'autre. Azo talanga akei. Ndana lobi bon azo ngabia. Na sila bika. Na robanga te. Asala ta ditu ba kota ta sang. Faut ba kimbangu c'est le ba mona ba kosa ba parents na biso. Ba kosa ba parents na biso ti lelo batika na inura bazo tika ka bana ngana yebisi bango ngana bimi. Ngana invité nanga bande ko nyonso ba papa ba maman o nyonso balingaka vie de loin église akosambela yango les affranchis. Conditions za nango te nini te yaka omona miracle ya Nzambe sabiu pia avec mon daddy prophète Emmanuel Dodi
Emmanuel. Merci beaucoup, Bana Congo, Bandeko Bozolanda biso partout à travers le monde. Alors, les lots sont obligés, Yakoya, na ministère des affranchis et pas prophète Emmanuel Dodi. Parce que, boye bibino moko qui internet, ils ont bougé, ba pasteur, ba base, ba pasteur, ba côté studio. Tu es sarabino na Kinshasa oyo, bo supporter ba pasteur nyoso, na ndenge bazo kumbela makambo parce que tolobaka église eza moko na mboka na biso bo comprendre kaka awa toye place ya beste toye place bato bazobika place ba maladie ya ndenge na ndenge bikamwe ezosalema et pas prophète Emmanuel Dodi. Je pense bomona bino moko ba témoignage et défila ya ndenge na ndenge donc bandeko bautaka ba mikili partout à travers le monde ba témoigner nzambe ya prophète Emmanuel Dodi azana domoko spécial ana domoko oye yaka na ba période moko boye ndenge papa Simon Kimbangu ayaka poto soit deuxième Simon Kimbangu et soit ki biso moi temps ebele deuxième papa Simon Kimbangu na biso abimi na kombo ya Emmanuel Dodi. En tout cas ça la biso plaisir to partager nae plateau moko to fandina papa na biso mosali ya nzambe ya munene eza ba bénédiction oyo batu bakoluka ngo ba génération en génération biso tozui grâce ya ko vivre ko fanda na mutu munene oyo nzambe atindi prophète Emmanuel Dodi. Alors tozana Jansi Londa tozana idole le lobo kamwate tozana vie de loin yokaki sangwa lobino ngape fona yoto la moto ya papa on a santaka na ngape fona yoto lango vraiment eko sala biso bien tozana sœur na biso Pauline ya uti poto soki mwana poto ayeboye c'est que loboko ya nzambe ya prophète Emmanuel Dodi est frappé déjà toye barango déjà parce que to moni de défila bana poto trop soki mwana poto azawa c'est que loboko ya nzambe frappé na musika. Prophète Emmanuel Dodi, bonjour. Ouais, Makizembe, bonjour Ken, sepeli Mikole Mele. Na plateau na yo, na pesi mbote. OK. Na pesi pembote na balandi, c'est-à-dire na ba internet nyonso. Awato libanda. Comme d'habitude, bayamba biso na esengo pe na bolingo, na mitema pe na bandako na bango. Na pamboli pe bandeko nyoto za na bango awa. Mama mupana biso bandeko otosaka na bino musalati kankoro Yesu apambola bino. Merci. Papa tomoni mwana yo vide loin aye komona yo yepa yo kika ndenge batu nyonso bayokaka na habite présence ya mwana vide loin esali ndeni papa malamu mingi na esengo te ngabi biso tozali wana pona bino nyonso vide loin na nyonso azali yoki déjà vide loin donc talaka ana mpepe nkolana ngengeti voilà na sepeli koya ba msumbe batikali baya oyebi a moment donné ba mona kaka monde wana bazaka mabe basimba kate faut pas qu'on pousse na pembe na basali. Je pense que ça la bien. Bible lobi que celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être que par Dieu de vérité oya kolinga pambwama na mboka asengeli ko pambwama na nzambe ya solo et donc comment na bana boyenenge boye sengo sa monene mingi. Merci. Merci papa. Nazanga mon côté nazana Jansi nazana Aidor. Tozwa mama na biso Pauline après parce que moi na poto soki ayeboye toyebi nzambe o asala kati na yo prophète Emmanuel Dodi toyebi ka nzambe oyo loboko neza mukusete loboko ne soki na Kinshasa te miracle na yo etambolaka mokili mobimba même muto alando na village ya Chine. Ce qui a joué à temps Rolanda, ce qui a un problème, moi je suis Fabika. En tout cas, côté wana, topé sa ranzambe merci parce que pesi biso mutamuné ne tozofa na na pena na mboka na biso et ça la biso vraiment sentiment makasi. Na pesa micro pas Jansi, to le kana moi j'ai question réponse c'est ça la bien. Merci beaucoup Ken Piana, merci beaucoup Naba franchi nyonso baote à la biso au pas franchité soki omoni au tout ami. Aux en a poso rejoindre biso oye na commune ya limité
toza na révolution 6e rue oye romona ndako ya nzambe ya solo parce que mikolo tozomona ndenge ba pasteur boyali kosala ba buzz tozomona mamnya soto bosala mais toloba na biso te biso tozakaka na opération ya miracle. Voilà pourquoi les affranchis déboulent l'auto télémi beaucoup yo kabino moko on va pas trop commenter biso toko poser ba question na souka tant maman Pauline a expliqué pourquoi a commis awa. En tout cas na senga ndeko Aïdor au bandana nos premières questions par prophète comme ça toké pas vu de loin après toko zongela maman Pauline parce que yé face à temps belé face à penata belé ko sala biso bien. Merci beaucoup Ken Piana, merci beaucoup na ba internautes to ba téléspectateurs au ba hôtel biso na pesi bango d'abord en moté et puis big salutation à l'homme dédié Motonzambe, prophète Emmanuel Dodi. Na sepen lomo Ken alobi kovanda plateau on a prophète Boé et za grâce. Moi le li pamboli ba comprendre ngaraté. Biso tona pour moi mais c'est fait. C'est fait, na pesa exemple une émission au Taroleka, au Tosakina on a obi. Beaucoup de gens vont croire qu'un miracle était. Et ça parce que si ka bazala rande miracle za la raté. Tout à fait. On appelle ça c'est seulement on a obi moi na o ya koli na famille o balakisa bango keti ya miliki za mabe ti ya bien de ti o ezanga miliki. Moi na wana koma ko sepela ti ezanga miliki pour na eza yango wana vie normale. Mais je vois que na congé na ndako ba melaka ti ya miliki na beurre. Na comprendre qu'il faut en calcium na vitamine faut melaka na beurre. Et moi na wana tanga zonga papa na bango na ba papa oko sarabiso. Si faut milaka miliki na beurre pour en bonne santé. Donc le rôle la cola na ti ezanga miliki azo croire que miliki européen ça mutu santé. Ndé mona bande comme ça ba croire na miracle été. Eza faute na bango te. Eza parce que si ka bazala rande miracle ça la maraté. So si ka biso to vendre miracle ça la maraté to benga ngo miliki na beurre. Et tant que les affranchis. Donc je pense que il y a une question morale liboso et pas ya prophète Emmanuel Dodi. Lelo prophète Emmanuel Dodi ngana roloba ozali exemple à suivre na basala ya Nzambe belé. Oza combo jusque là nanu ekoti na buzo baté. Permets-moi de le dire tant au monde a limité tu bi imagine au ba pasteur a limité prophète a limité ba pesibiso. Une question un peu de curiosité au ba bozo mintu na pe. Prophète Emmanuel Dodi c'est quoi les secrets de garder toujours votre image, votre personnalité pure par rapport à l'image où le pasteur va passer na kati ya Congo? Yeah. Bon, il y a une raison Isabelle. Merci mon frère. Ouais. Na ko réduire yango peut-être na bilo komi bale misatu. Ouais. Premièrement, Zambe abenga yo solo. Merci. Ozala oyo solo Zamba bengi. Wana pare ya Nzambe. Maintenant na pare ya bomutu, si makenzamba bengi mutu, maintenant itikali pare ya bomutu. Mutu wana il faut azala délivrer. Osomona, il faut azala na ba bonne manière. Il faut azala na ba principe. Il faut azala na oyo Nzambe alakisaki azala na yango atambola ndenge wana. Je pense que de cette façon-là, on aura moins de problèmes. Ou tu kolobelo komoko ya mutu ya mon frère. Bon, ebi ngai bato balobaka miracle na tia mo soit ba na haine soit isata haine te baba ignorant soit parce que il y a 4 raisons. Et c'est là que mon doit contester. Soit compétition déloyale, soit ignorance, soit haine, soit désorientation. Zambeye moko par définition par étymologie grecque Dieu veut dire la lumière du ciel. Qui dit lumière du ciel veut dire Dieu est constitué d'un miracle. Et Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les esprits. À mon nom, ils prieront pour les malades. Et ces derniers seront guéris. À mon nom, à mon nom. Maintenant, ce qui moutou, à zone di malisusu miracle était un problème. Et puis on le bien, soit te kuna sambe la kabana miracle était. Il s'abat bien to kutana na yango. Yami balende ko kena lobi loko moko ya bien même yo. Même ndeko très bien. Aloba ke loko ya bien. Tellement batu bakoti na ba laboratoire ya ko inventer miracle. C'est ce qui fait que mutuamoni nyon se komi kaka ya ko inventer et comme nyon se komi mabe parce que et comme pe na culture et koti na esprit ya batu et pourtant Nzambe azana batu na ye et biso to koleka Nzambe wana kotika la banda miracle azana miracle akosuka na miracle somona nde Nzambe wana parce que ce qui miracle sous ses alités
bon nazomona tina nzambe te et puis miracle ya liboso eza ba guérison te ne to na ba miracle peut-être bato ba comprendre même pas miracle ezani mbongwana ya muto eza miracle te muto abanda kotika masanga yebisanga kisi ya muto kotika masanga yebisanga kisi ya muto kotika lukuta yebisanga munganga nini akoya ko soigner muto atika ekobo parce que munganga ye moko azolala basi azo consulter il y a que Dieu qui peut faire ça. Alors mais c'est miracle là non miracle peut-être hein bana image moko boye bana fantasme moko boye miracle ezakate mutako katama ya kose est-ce que on peut redire miracle kaka nakobi sabat oui eza miracle mais premier miracle ezali mbongwa na yabana yabatu oyo munganga kosala te c'est le premier miracle musumu kiatiki masum il a posé le miracle osomona moibi atiki moibi ndumba abwaki kindum wana za nde musala nzamba yeli yango wana si mutazo douter miracle ana problème na mutuna ye mon frère ana problème mutuna ye donc il faut comprendre toi le bien ko ya bien église kuna zali pasteur amelaka masanga pasteur azana kindumba pasteur abrikola ka miracle moyen andima ezalité parce que même sœur wana frère wana bakota na ba mo kontar na pasteur moko boye omona elo mona ebisa binoke na repeta kayango ezala bande ko ta ke na sana makambo batu bayakata abengani na nobango oyebi ninga na plutôt pale un jour ba rezo ko sala na zala na yete na ko voyager boko voyager to na ko kufa na lingaka ta mokolo na kozala te bokoti kala te boloba tato kabwani vie wana alungwa to banda kokosa na ye na lingi tato kabwani boti kala boloba mutu wana zaki na nzamba amen osomona etikali incontestable maintenant si mutu ba wana na miracle oui bana raison bana tort parce que sphère wana comme poliwe na ba mayuya na ba tunzamba benyi voilà ba raison donc keloko sali que tomeka ko garder mon image wana na nzamba benganga sima kobenga ngai na paro etalingai na chamwa ba principe mokoboy parce que nzamba ko sala nyonso te être consacré na bengami cause la consacré je ne vis plus na pona ngamoko na vivre pona bato ozomona il suffit na sele loko c'est-à-dire toucher bato awana liban je me le système est bougé parce que système est allé de fil qu'on ensemble il y a ba éléments ils ont fonctionné donc ils ont créé interfonctionnement dès lors qu'un élément est baby système est baby non naza une fois c'est naza système maintenant imaginez na salimbeba c'est que na bouki c'est-à-dire na créer du fonctionnement du système c'est comme ça qu'il faut qu'on y batte donc ce comme on dit pasteur mais la masanga azo mi batte la te biloko nyonso bozomona bon peut-être oui ba benga maki me ba délivrer te ou encore na ko benga makutu nzamba benga bangote alors ba koti eza moya ko luka mbongo eza moya ko gagner vie c'est comme ça que tous les coups sont permis je ne pense pas je ne crois pas mon frère c'est lui que Dieu a envoyé ana makambo ebele asengeli ko sala a ko éviter biloko ebele pesa pona nini parce que amemi vie ya basantu na ya bana nzamba voilà un peu merci prophète na c'était rapidement avant d'appeler sa vie de l'homme maloba lelo ezelo rumore eti karanga na ba témoignage mingi o batu bayaka nango sur le miracle ba guérison bazwaka tout à fait na yebi na ba église ebele o to tambola pe sokozo mona délivrance to miracle ezalaka mouchoir o boakeli motu kota na se makolo ningisa dernièrement na Facebook na tali vidéo mo boy pasteur akangi mundimi na liputa ba obina mais contrairement chez vous Batumingi ba témoigner monsieur Bazarmona a eu guérison en distance. Monsieur soyez à lobby à côté na bureau lobby negaga c'est fait. Monsieur en fait dans tout ça ce genre de pratique, je sais pas, la façon dont vous opérez vos miracles c'est par rapport à je sais quand on a vraiment comprendre un peu réalité à votre façon de fonctionnement après n'a pas ça mal pas vite de là. Merci mon frère, na répondre na mukuse. Question wana kala ibandaki koya na evitaka ko répondre yango pona nini. De peur que nazala traiter le kola mutu hene. OK. Bon atikila kaka chaque musali soki oyo azosala nde oyo nzamba yebisaki asala natiki. Dans tous les cas totika katan. Bible lobi soki musala ezali nzambe.
ekoumela kasi soki ezali ya bato ekokatana mais moyen à combattre que miracle ya wana eza bien tel olenga azosala peut-être Dieu lui a dit que beta mutu fimbo awana zoya na moni mutu musu beta fimbo papa c'est terrible bon mosusu batie mama balongoli ye bilamba to mona na internet batie na sani passer atukula na mutakala bon moyen ya ko commenter wana ezali te mais iska sengi ko commenter parce que totika mabete na lingaka eloko Albert aloba même Newton aloba boya que mabeza mabete mabeza li lorsque tozo dénoncer yango te maintenant na ye na mukanda na Bible na mukanda na Nzambe est-ce que ba pratique wana ezali conforme na liloba soki eza conforme na liloba te là to sengeli ko loba to ko fanda kimia te parce que tozo éviter te mais direct bon si Nzambe yebisaki musali wana ke longola ka ba mama simba bango mabele tia bango misapi hier na batu wana voilà c'est compliqué merci Sylvie de loin Nambik pe on s'est présenté lelo tout monyo awa na kati ya ministère des affranchis avant to pesa Ken puis ba to pesa maman témoignage aux artistes et comédiens moni mingi ba traiter kabino kaka lokola bato ya kisi bato avec de réalité belé o to ebi mais tant ozui makono tina kati ya les affranchis qu'est-ce qui vous a motivé nani a poussé vous mais loko ni ne sali ke benda yo lelo décider ko partager na biso moment ensemble avec le prophète de Manoa Dodi. Merci première fois mon papa prophète Emmanuel Dodi Moto Nzambe nos artistes et comédiens oyo mukili pe otalaka nga oyo sepelaka nga batraitanga peut-être ye ba succès wana seke quoi ba succès wana seke boye donc na o bakanisaka ndenge wana mais lelo oyo soki naza vivant même yo tant que tu traitement tozaki na Afrique du Sud baken tozana ba Afrique du Sud na sabno misa ngana kufate avantage à vie à mutu koza mwana Nzambe lelo so bomona soki nga salité bana mi balé bazui diplôme kena dérangeant trop yaka osabi leader na sala limete yaka prophète yaka ya miracle ça na telim sa mutu kawana même si ken na lati ba kilote na église et vous ça la bien mais na prière na kata mutu kana kosika ken na baluki na temutu kuna na la matia na sambla kaka Nzambe na koli na pasi na yebisaka bana nga na Nzambe na bino paso nga na mona bana bakokola ngote bana nga bazo poso bazuite bazong sa so sima po l'art ya minerval et bimi on dit tomba maloba moko ya dadi mutukuta yebite na ken pla bitre binote avant glisse bino nga so batwa yebinga wa la kenanga lelo boy bana nga mibale bazui na kondima ya maloba na uti na ba poison na uti na ba sucre kutu lelo nde azo apprendre nga ke yebi batile poison na yoka ba témoignage dadi na eko mitika même na Bible lobi mwasi oyo alandaka elamba Yesu asimba ke elamba Yesu makila et kaukaka naza awa na les franchis. Merci beaucoup Videla, c'est très profond. Jean-Cy Luonda na habité et ça vraiment c'est pour moi une opportunité lelo devant Moto Nzambe parce que totamboli ba église ebele to yebani pe na ba pasteur ebele na ba prophète ebele to participer pe na ba cop mususu na ba sali pe Nzambe très bien bien dit na ba cop na ba cop pe bo sali pe boye mais depuis na chama konanga awa na lugara sin moko boye o nenge ba pasteur baloba makio na non na mona ngote. Il y a deux fois même batou na rabiso ba benga biso ba tout monde ebino Emmanuel wana bon to sola no pembe papa nta sida wana na bukena ki bo solite na papa to na téléphone nzamba zotala ngali kolo olandeli makamwana tikelo mona ngote ya solo pour dire neti lelo tozaki na programme moko to sola ki même na Ken Piana ya edingwe azobela makasi asambela pe na kimbangiste même église na yo na benge lelo na tongo na bisi lelo ngalozala na ministère des affranchis est-ce que togo ya na ote tara bisi nga bijansi na médiocre na minute ndo to solo no na médiocre ngana bisi to ya ta lelo yo proposer ndeni ay bisi nga bi to ya mais est-ce que bat bon mon na ngaité na église wane belé bat baro ki manga dingwe
c'était aux obéls aux médiocres okufa pe lelo ata na dernière minute nzamba salota grâce abisinga to benga na ngana au 17h ou bien yé na ndako na 17h to solo là parce que to sala émission mona yé na ibisaka mama prophète Emmanuel abina oyo kae mais ngana yebi ba pasteur ba yake pa na ngai so ngala ko kende pa na ende nini si o tuna ye so ki ye Emmanuel ya pa na yo voilà yaka pa na ye donc oro kutana na ye tuna ye nenge ba yake pa na yo oyo na zo memela aya pa na yo te so ki aya ke pa na yo na comme ma okende pa na ye te. OK. Maintenant pour poser ma question prophète Emmanuel Dodi question na ngeza boy. Oui. Tokena na l'église tout monde a ba mariage ba marié nenge bayaka. Mais on a remarqué na landa na maloba na yo biso na l'église tokena to ibalobara pour le meilleur et pour le pire. Mais na comprenate na ministère des affranchis non na yo ka le pire wana te. Question na liboso ya ngona pourquoi yo lobara pour le meilleur et pour le pire to lobara meilleur obakisi na ba maloba mususu pire ezalaka te ndenge nini tango sambelelaka ba marié. Question na liboso ya ngona. Oui, na mokuse merci mon frère Zamba Pambola yo. Comme lelo toye mingi mission yo toya kami kotalisa musala na Nzambe na répondre mais na kosenga to banda yango me tokata to zongela na tikala kana ba enseignement hein ayeka to sali 50 minutes na so expliquer boye na teme boye maintenant landa oui ba marié nyonso ya mokili mobimba ezala obala na église mère catholique obala na Kimbangu obala wapi balimbisa ngai soki mariage wana bomi engagea pour na pire na meilleur ezali mariage ya mabe pire eza molimo ya destruction ya malheur ya malchance ya malédiction ya désordre il y a maladie et d'autres choses qui s'en suivent. Toyokana ndeko landa nalingi to réfléchir parce que namona ke mituna bino so sala bien. Nalingi même balandi longola na no sentiment na ba moi makambo moko ezangi tina ba fana non la nanga na kimia parce que problème ya ba congolais bo tomboka ka pamba eloko yokite na ba pasete zala no kimia ko changer te ko zapete. On a un poto ko changer te tikala nano ozali on a un téléphone ko changer te landa Bible lobi boy qui trouve la femme trouve le malheur trouve le bonheur zamona qui trouve la femme est-ce que Bible lobi trouve la malédiction non pour no yo bisanga ke to balani pour les pires ça veut dire comment batuba mayelete qui trouve la femme donc bonheur nyonso toluka na mokili ezali ata boulotte ezali ata ko la députée te non nyo tozo yoko ezali ata ko la ministre te soko lingi kaka ozala na bomengo zwa mwasi zoka ezako la présidente au bras de Jésus oui question là ça problème batbazo welela na koma député na koma na mbongo na teka lupango ba voter ngai na ndenge mbongo e matiboye bato ba wel mais Bible lobi bongo te Bible lobi que secret ya bomengo sana moi qui trouve la femme trouve le bonheur mais ce que ba lobi que oyo abali a côté na malédiction maintenant pona yo oya devant sango devant pasteur je m'engage pour le pire et pour le meilleur ah papa obilobela oyiba mo salate. Donc, na révélation Nzambe apesa kinga indeko, Nzambe yebisa kinga kekende. Batu babalana na pour le pire et pour le meilleur tie. Babalana pour le meilleur, pour le bonheur, pour la bénédiction et pour d'autres choses bonnes qui s'en suivent. Pas pour le pire. Ndemo mona ba mariage belle et bukana na ya ba pasteur d'ailleurs kabo babalisa ye ya yemokutu et bukana d'ailleurs voilà et soit etikali par la forme mais dans le fond mariage on est bukana soit azala moisi azana Canada atikali wazana ba famara moko même 10 3 4 5 il y a des choses nous sommes les anini ezali pire donc voilà
ngai ezali révélation nzambe ayebisaki ngai longola yango parce que mariage ezali signe ya malédiction te ni ya échec te non eza nde ya bonheur tala ntina oyo nyonso akolanda eloko oyo aya to délivrer mariage na ye na pire to kotisa bénédiction na bonheur que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Oui, alors tozon kende sikoyo na témoignage balobi eza place bato bazelaka bapasteur baosala babese nga mpo na nga na banga na nga mutu te naolobela makambo ya nzambe pasteur Mogisho ozolanda émission oyo parce nayebi bapasteur tu bolandaka toza na besoin ya koyoka banyongo oyo bapasteur bazwa epa na yo te toza na besoin ya koyoka batémoignage ya bato bazobika na église parce que soki ekomi kaka ya bapolémique oh voici l'homme futa nyongo bandimi na yo babanda korepete maloba ozoloba bozotia population na distraction koma baéglise na bino nakoloba nini miracle esema na église na bino foka mouchoir bato bakwei baluki bazwa solution te bobengi yango miracle efe ezala nde batémoignage oyo boyoka awa ndeko na nga pene ozolanda biso na poto ozokangamaka na baéglise oyo bokendaka wana yo moto obelaka okangamaka wana alors tozwa ndeko na biso mama Pauline aza mwana poto eza mbala ya liboso akoma Kinshasa amona prophète Emmanuel Dodi nzambe ya prophète Emmanuel Dodi asalaka kaka na Kinshasa te asalaka kaka soki asimbi mutu na mutu te asalaka na bakilometre ya univers partout ozali mama Pauline tozotikela o micro o expliquer biso ami présenter omi présenter ok ndenge kaka papa alobi merci beaucoup merci merci beaucoup amen bon on appelle si bonjour amen bon ngai na se présenter comme nanga Pauline Sakou mungongo ezobima bien oui na vandaka na Paris lelo na telemi liboso na bino mpona témoigner parce que oyo nzambe asaleli ngai vraiment nde naza boye naza kimbanguiste naza na famille kimbanguiste papa na ngai naza mosingombe bino moboyebi tous les besingombe basambelaka kaka na kimbanguiste donc nakoli banda na botami ti nakoli ti nasali vi na nga ti na boti bana na maboko kaka ya bakimbanguiste na boti mpe bana na mobali kaka ya kimbanguiste donc pas na biso jamais okokokende kobala epa mosusu na moto aza na kati ya kimbanguiste te donc eza nini ya baparent na biso mais ngai nasambeli na kimbanguiste nayembaki na badirigeant nayembi na bageteki donc nazali surveillant donc nakoexplike donc natamboli mpenza na kati kaka ya bakimbanguiste mais nzambe amalamu nakenda poto Paris bon on est toza bana oyo tobotami na kati ya famille même père même mère toza 9 biso nyonso 8 toka na poto totikaka grande sœur na biso moko moto atikala a na Kinshasa alors ti na poto tozali ka bakimbanguiste tosambeli mais vraiment ngai namonaki parce que soko boti bana mwana nyonso akozala ndenge moko te alors ngai naya komona nazosambela na kimbanguiste mais naza komona makambo mosusu mpe nazomona ezosimba te bamakambo na ngai ezosimba te ezomarche te nini te alors nabandaki koloba déjà na baparent na nga chaque fois que ngai nalembi tala boye mais papa na bobungi nzela olingi zwa tike yaka tokende nkamba bamakambo ebele mais nga lokola nazalaki kaka mwana moko nabandaki koluka vraiment nabandaki kolanda na YouTube nazolanda partout nabandaki kolanda mais ezalaka un jour nazwa grâce nayaki na TV na kati ya ndako naota télé namoni Ken Piana na Sandraline azotémoigner Sandraline l'air a témoignaki ba makambo na ye biloko eza kotambola ye na banzoto vraiment nzambe asalela ye mokolo yango vraiment namonaki neti nga mpe na biki nabi mwana mozokoma biloko ebima ye na banzoto banini quel témoignage vraiment témoignage wana ezalaki nazalaki choqué
tant on a été choqué na bandi kolanda so na bi bon na landi lisusu na mo lisusu ndeko Sandrali na mobali a témoigner lisusu ngabi awa na kotika sute sili na komaki tongo midi naza na naza awa na kati ya ba franchi awa midi na koti minuit na koti nazotala nazolala ba prière na kontaka na ndanga ba prière vraiment nalandi moko mususu na sambeli nazotala ka prophète Emmanuel donc so na moni ba photo bimi ngasi ko na kende ngabi papa okokangola nga te naza ba problème te papa kangola ko papa obike na sala yango chaque fois ezala na butu moko na lalaka est-ce que son ezokota bien butu moko na lalaka na loti pasteur Emmanuel Doti ayo la musanga abina sambela pona yo asambeli pona nga après na yeko sutuka na poringa bi makamni ngazo mono tabi na lukaki ko bika sikoyo na moni mutako na ndoto donc ndenge na moni ele na ndoto esili nga na première franchise nazo benga lelo. Alors na TV à Paris ya biso na poto ezaka soki ezoleka prière ezoleka ba numéro efishaka na C ba numéro efishaka na zui le même jour na tongo ale na muke na midi na zui bik na fay donc ba ni nezo bima ngala bandoko ba numéro nyonso na zui adresse 6e mairie numéro révolution tout na zui ba numéro nyonso ya ko bima wana tango na siliti ko zo ba numéro na baki fona benga lelo lokwa na loti na kotika soute lelo fona benga na eko benga na zui téléphone na bengi na kwei papa Gedeon tant na kwei papa Gedeon na zui kala lobi allo na bandi kolela kaka ya kolela na leli abando bondela ngo mama pa ngabi papa lokwa na zui yo na kotika te ya bi na mama na vola tata nazokoma na ndako dans 10 minutes nazo rappeler yo ngabina kata okata na lingo lala na vandi 10 minutes pe de kay minute abenginga tanga benginga na bandi sukolela encourager ngabite tikolela to bondela to sambeli après to kati téléphone ya kati ngape na tikali vraiment ko loba boye ko mona place na wuti oyo monité ko comprendre te place oyo baloko oyo na wuti moto ayebi nga azotala na tele ndenga na beli nde na souffra na vie soko amona banzamba yali nayebi si yo nzambe soko luki okomona ye vraiment nazalaki déterminé abaki na kotika te même baparent na nga nayebisaki bango abi na kotika te so na okaba nayebi no mpo na boyi na nga église bocomprendre nga ngai passe eleki na kokanga makala na kati ya saki moko te bozwa biso bokanga biso so na saki non papa Gedeon aza koyede nga il m'a beaucoup aidé na ba prière na ba kosolola kobenga kofortifie nga ayi kopesa nga mokosu limero ya papa ntango apesaka limero ya prophète nabengi prophète azoyenga te natiki audio prophète aza kozongisela nga ka audio nakokolakisa bino na telefone so nabengi azobaka mama nzambe akosala message akotikela nga ka 2 secondes 3 secondes mama nzambe akosala atikela nga nakozala ngo 5 ou 7 fois mais tellement nazalaki déterminé na bai na kanga makana na nzambe wana comment na souffra na vie naza muta ba malade belé donc lelo so na telema na témoigner nazoka plaisir ou bien nazoka pasi mais na mona ka muto aluka nzambe betaka porte nzambe fungulaka nazaki déterminé nazaki na kisasa poto lisude na komena kisasa aw nazaki ka soki prière aw e bandi ngape na koti soki ba bibo telema ngape na telemi bon sala bonga pe na sali bon sa nyonso ezali koleka na kati église oyo nga na osala ngo nyonso même bana nga baza ko comprendre nga sote mama quoi nazali kolanda makamu nyonso elekaka awa na église oyo donc na kozala na kati na landa église nini ba prière si mukolo nzambe abake kokoka
na vandi na Saint-Quentin na 78 na Paris hôpital nanga nazali kokende ezali na Nanterre na 72 et na 92 hôpital de Nanterre na 92 papa mutu asala 4 ans alalaka pongi te 4 ans nalalaka te mpo nalala fo namela kisi insomnie nazalaki diabétique à 400 grammes de sucre nazalaki mutu ya cœur so navandi boye cœur ezobeta pou j'étais naza déclaré na Europe invalide badéclara nga invalide mais ntango nalukaki elonga nzambe te nzambe bafranchi asalaka ozala fière asalaka nzambe prophète Emmanuel Dodi asalaka eyaka na mokolo moko mibale te en plus na wumeli te tellement j'avais la foi ya kokoma esika wana naye kobondela napesaki vi nanga mobima na mabondeli mais mokolo ezalaka gebre awa napriaka papa nanga asoutenaka nga papa nanga gedeon alembaka nga te so naya na problème nabengi ye akofortifie nga mama boye mais ezalaka nanga na mokolo moko mibale te dernier jour mokolo ya gebre prophète atelemi awa alobi bato a poto joie mouchoir papa nalingaki na bukana ntango kaka alobaki bato a poto naninganaki lokola donc ezalaki mokolo na nga nzambe atielaka nga na vie na sota papa asala déclaration ya baprière awa ntango asilisi kosala déclaration ya baprière na telema na banda kobaye na baya na telemi nazosentir su bien te mposa masuba donc nazosuba neti batienga biloko na nzoto donc so nakotika na douche pas même 2 minutes nazosala boye 7 fois naye kokweya na kiti na mouchoir nanga na tiango nalala nalamuka na ntongo na santa nzoto oyo nazalaka nango wana yango su te nazalaki nango nakomi neti na nzoto mosusu nzoto oyo nazalaka nango c'était pas ça nakomi na nzoto mosusu sikoyo lena na moi na ntongo makambo na banda kosentir nalalaka na bakisi liboso motu ya nini yaya appareil yango oyo badeklaranga na kati ya Europe nayaki nango mpona témoigner na appareil mpona lala fo natia appareil oyo ozwi appareil otie mai okotisi boye natie mai nakotisi awa nazwi oyo nakotisi awa bakotisi awa ekoti nazwi ezalaki na nini nango me nini nango donc fo natia yango boye na motu fo nalala nango boye me nde nini nango oyo nde nabosani yango awa toza na télé réalité ya bien ndeko ozali na poto ero ozo na témoignage oyo omona soki toa na nzela soit toza libanda boye otie boye oyo ekangami awa na awa nalali boye mpona pe chaque jour pendant 4 ans tous les jours les soirs faut nalala na pareil mutu nazala na poto ayebi machine oyo ezali ndenge eza bo fo nazongisa kuna na nini nakotika yango awa te fo ezonga parce que eza enregistré donc ndenge eza boye aza na simi awa donc après 2 semaines baya kocontrôlaka balongoli babimisi simi batali degré ya motema batali degré ya nini oyo ozomona mais nzambe abolingo malamu na mokolo moko ya suka mokolo ya suka ya gebre awa nazaka mikroso so prophète azoloba bato ya poto bazobika ngai na tv nga bipapa ngai osi na bika te nazoya sina bika papa nazoya kotémoigner sina bika 4 ans navandi na vivre na pareil oyo bakisi kutu koloba te
koloba kutu te mona tanga ngo ezate mais mukolo moko mama machine oyo nde ya po e garder cœur e gardaka cœur na ngai nde uti na mapoto kaka se machine à tapis te ya ko garder cœur ezo surveiller nga na kati donc sim na ya zali donc docteur mobimba yaka sim atalaka à la presse on va longoli on va remplacer mususu donc c'était comme ça si ndenge nzambe asalela ngai papa Gédéon na ben papa Gédéon après 3 jours na bela souda mela sou ki cité ta koma mutu mususu ma wona mutu na kenda nga na tikala siko bien na ben papa Gédéon yo nga awa ta mam na zo mona na mela sou ki sina mona sou ni te pas Gédéon bi ke no sa ba examen ngai papa no ke lelo te na rendez-vous quelques jours na docteur so na ke kuna nde na koyeba soke koleka ndenge ni papa Gédéon mama témoigner ngabi papa Gédéon na ko témoigner nga mona kisasa fona mona prophète boy na misu e ko lekela nga na musika te na ko mona na misu papa Gédéon na ko tikala na poto te na ko ya papa na kenda pas docteur na kota pas docteur balatinga ba pareil balatanga tout temps mais mukolone ki makamu susuti tant balatinga pareil infirmière ya ka zui ba musique ba cœur ba motema ba nini tango aye atali boy azo comprendre l'autre azo talanga akei ndana lobi bongo nga bia na sila bika na kobanga te asala ta ditu ba kota ta sang na zarasu yango te ake abengi docteur ba docteur ayi bateli bazo comprendre te ba bengi docteur na nga ya diabète na bureau na ye babi na ye ke ka tozala ngo ay comme ndenge musu yo pe fo yana docteur na nga ka nani ya diabète aye abakisami atalinga susu mamoko aye na ba pareil abeninga makila po bata to asika ye ba ke na ngo ke mona ya komi na ngo na bureau na ye après 1 heure abengi au 089 400 bango nyonso balobi mais oyo komi miracle oyo komi nini non tanga ye abenga bi madame sakuna sa sunu eloko sala te parce que eloko na sa ko sala nazala nga nango sute kende na yo mais na bengi docteur traitant na yo aye ko benga docteur traitant na kena bureau docteur traitant après 4 jours docteur traitant tali amoni pe eloko te mais ye eloko la zaki jif aye bisinga lobi nani nga na bi miracle nzambe asalaka amen parce que ba maladie o musuto ozango zango ka kindoki et nango maladie o mutakoza nango te mais soko luki nzambe amona naka expliquer nga bi papa na so ba jif tozalaka boy nga bi winga pe na koma franchi na longwa na tika kimbangwis église ba parole bi non tu peux pas trouver église ba parole nga bi oui na tika nga église ba parole nga na koma nga franchi na bongwa ni nga na koma nga mwana prophète Emmanuel Dodi ozomona après basali dossier babi madame toza eloko su to ko sala te dossier bakangi na bengi papa Gédéon nazolela papa Gédéon nini ma polinga bi papa Gédéon na biki no manze moye mbaka na bosani yango nani ko bine la papa Gédéon na téléphone papa Gédéon bi mama témoigner nga papa Gédéon témoigner je les lengi te témoigner je fonga mokoti amen nga moko fo ba kimbangu sele ba mona ba kosa ba parents na biso ti lelo batika na inura baso tika ka bana nga na yebisi bango nga na bimi oboti biso nyonso tu menga na koma affranchi mais bobe mwenga na bungi nzela bino mutu bobungi nzela nga na kena vrai nzela merci beaucoup tozong sa micro et pas prophète Emmanuel Dodi a expliqué biso parce que il y a beau commenter tozo commenter en tout cas oza na comme bosana na ba 40e témoignage ser moko boepe à sala 18 ans na ACK maladie kaka ya compliqué ezaka batembe kaka okende na liwa mais ba soka ikampiko 18 ans ye pas la décision ba habiter na kendo mekape place bazo ebisanga sera na sala pas même une année awa abika to mona batu bauta
ba place ya ndenge na ndenge. Alors bandeko kaka o bozolanda biso bozwa exemple bozwa ba exemple ya ba témoignage ezoleka awa nati sera na biso anyokwami fort na église kimbangiste mayankamba biloko elongwa nango na nzoto te aye awa ni mayankamba ni uniforme moko boyekela ezalaka ya église oyo basambelaka yango bapesi yo mondimi somba yango na prix boye olataka nzambe akosala awa ni uniforme mais na mabondeli kaka ya prophète Emmanuel Dodi ser na biso na ndimi te asali pas même une année. Siko, est-ce que prophète Emmanuel Dodi vraiment na Congo na biso bon aido na tiko commentaire parce que na lobby na bazwa neti mutuma bo fa kende scène pepe OK makam na lo bezat normal. Amen. Est-ce que prophète Emmanuel Dodi vraiment na mboka na biso to comparer pe na mutuma ko boy. Prophète Emmanuel Dodi iye moko ndenga za boye aza église oyo na ebite munene ya église oyo ya prophète Emmanuel Dodi aza nango na kati ya nzoto na ebite église wana soki ekotongama na mokili nini munene ya église wana parce que vraie église eza mutu nanu yo moko ba miracle nanu nde église yango wana église eza te ke botongi ba église 1000 na mokili soki eza na miracle te eza nango église te neti mama tala église ya uti. Merci beaucoup Ken Piana. Je pense que témoignage il y a Serre Nabiso et c'est une chair de poule en fait moi Pauline. On a retenu dans il y a discours, il y a témoignage à maman Eza Debiloko. Il y a liboso ça d'abord c'est la foi. Qu'on dit mana conviction au Azaki nango et c'est dit moko lobi témoignage à batumususu ezaki motivation pour naé. À comment croire d'abord dans le miracle, il y a Nzambe, il y a promesse d'Emmanuel Dodi, il y a franchi. Parce que tout le monde a ramoni, quand on a tout le monde a quatre sabakiti à Tovani, to sambe la paix. Mais souvent il y a miracle, il y a guérison, il y a changement de vie. Il y a chaque jour vie ne peut changer. Et ça parce que vous comprenez grand nerf ici cause a été. Mère Azaki Moussika rien que par la télé, elle a compris que et si kawana batbazo ba changement batbazo ba miracle ngape na kondima na ngai vie na ngape ko changer on a retenir les bosso ngwana. Deuxième chose on a comprendre et pas maman alobi omoni biso le lopé ezanango peut-être tant comme ba kimbangi c'est pour na benjure teza pour na nini témoignage. Nous on a grandi dans une famille ngaza catholique. Tant ko la raboye ezan eloro mo ba kolisa biso papa na pa maman balakisi biso babi nzela ya nzambe yango faut beaucoup la boye boza boye c'est pas aussi mauvais toza bana togo za orienté par des parents mais tant que mon âge mort boye muta ko marana temps ya ko sala choix na parce que la vie est individuelle autant les sika ou nazali est-ce que changement zali et sika ou nazali est-ce que vie na ngai ko za la boye muta ko marana temps ya ko sala choix na et ça loko zobo mabatu ebele ken piana beaucoup de gens bazan enfermés parce que bazaki orienté par leurs parents. Bah moi on dirait ceux qui n'a changé nzela na désobéir na ba parents na ngai to na buki mibeko ya libota sans pour autant savoir peut-être les pambol nezaka pembeni awa otika na ba lien eza ba lien au saranate eza ba lien pas pour moi c'est pas pour citer les noms peut-être l'église eza ba lien mbadotika la na yango par ignorance beaucoup de gens bazo kufa sans koyeba témoignage à maman me pesinga motivation de dire que nga famille catholique moi je suis grand dans une famille catholique pour nous les églises ont bien binzambi là on a grandi babinzambi wana alors ngana mona ton conscience nde zwaka tant to comprendre que miracle existaka muta se révoltera entre moko la guérison des mamans ezaki parce que elle s'est révoltée à lobby il faut na mekanzambe ya prophète Emmanuel Dodi non seulement meki mais par la foi biki ndenge Sandra Line nazwaki de guérison ya koninga ninga ngape maman na kokoni atalaki année ya maladie ne pendant 40 ans baki prophète Emmanuel Dodi wazobiki ça et puis et le monde se peut sur ma casse pas maman par rapport à ya leur alobiabi pendant que na benga prophète albanara maman okobiki maman okobika elle avait et puis Abi 3 secondes 2 secondes 3 secondes 2 secondes et moi ce que j'ai on a comprendre ce que guérison maman utizani isa audio ayo kaka moi ngongo wana moni audio wana tango ba ke obiki et puis sa maman espoir ba ke sina biki donc maman na biki témoignage na yo et motivé batebele moi aussi personnellement parce que na obina bandela na kon la famille catholique mais surtout ma connaissance na 4 6 parce que tu comprends que na ko ko lukali pambol na quelque part donc na bandeko batala rapé biso ou peut-être que talara vidéo on esprit ta l'émission na bo ta les polémiques talara vidéo on na angle mususu talara que les témoignages ya maman oyo et ko on za la paix
bénédiction penzela canal ya bénédiction na yo mona o alobi ay na appareil auti nango poto et ça pour na kosala biso plaisir te ne jansa lobia soki moto asombi biya lobi na roya juste pour na témoigner parce que comprendre grandeur ya nzambe o asaleli miracle yo poto la biso rota nonga pona suki bien sûr au juger na nga ota la vidéo pona bomona keni pena pona pito pale peut-être na canal ya keni pena wana à la question nzambe Emmanuel Dodi donc bo profita kana ba occasion to botala biso boy bo juger biso boyete peut-être o baboy botala o ko imparter changement ya vie na yo otala biso mona biso na anglais c'est puis deuxième yasuka pona clôturer on a sepeli makasi na mama lobi na ko témoigner musika te il faut na ya na témoigner na mona mutu wana o ya bikisa ngai o yo alobaki nzambe na wa sayelanga encore une fois vraiment je dirais merci na nzambe o prophète Emmanuel Dodi asambelaka et puis na sepeli na foi maman eza la motivation pour na babiso ba pour na bandeko batonda rappel na kati église awa oyaka baninga bazobala baninga ba témoigner miracle guérison oyaka ko sambela mais est-ce que mon prophète na misunini otala na misunini o na misunini oya ko tiga batute na baban kotala biso pete boto nombre de views mais tala biso na boulke ozala changement ya vie na omo donc vraiment maman merci pour notre témoignage non vraiment c'est une motivation pour nous autres merci ouais merci état artiste et comédien nga ko kana ko ba mingi te mais ndenge na yoka ka ba témoignage ya prophète Emmanuel Dodi na ko pesa exemple moko eza na bato belé tout so na ba jeep na ba boye mutra mto na histoire na azo ba vie de loin au monde là comment boye ngana bana ko teka na zandu ba chasser na longo wana na komi ko kele lufu esimbite na koti kabinda ba refulenga na koma free mais vie nga na bonga na Kenya exemple ya biso africain alika ka sona au Afrique du Sud donc ndenge ya boula a penser na Afrique du Sud c'est qu'il y a au bongla na Afrique du Sud non même adage mo le baka ce qui place ici mais ce qu'il faut faire que ne bien faut que zong sa sima obeti mama kenda poto kala mais solution zuli wapi na Congo okoke na Angola esimbite zonga na mboka na yo ah peut-être vino za na Lubumbashi mais yo komi na Angola bio komi na Afrique du Sud ezo simbate mon komi ka soni na quartier balobani déplace to ku fara yango l'église ezo simbate na bika ezo simba na vite oluka intérêt tozoluka bon moi tozoluka ko bongwana bon place likambo ezaka nzamba zo sala to ya te pona nini nga na invité nanga bande ko nyonso ba papa ba mama o nyonso balinga vie de loin église a kosambela yango les affranchis conditions za nango te nini te yaka au mona miracle ya nzambe sabiu pia avec mon daddy prophète Emmanuel Dodi Emmanuel Lingala nini Emmanuel merci daddy tu mettez le col mabo merci alors tu as ça micro et pas prophète Emmanuel Dodi parce que ba miracle la boye ceux qui ba église mususu nde ba tshela ba affiche que maladie oyo na bikisa ngo na autant na bando tanga siko ba koma ba église na ka mawapo mwana tanga ngo awa ezate mais na ba analyse na nga libanda na bando tanga na bando tinda pe ba traître ba sambela nga ba affiche wana poto la saka ba biloko bosa na ba église prophète en tout cas tosenga na yona nous merci tosenga na nzambe yo azakati na ope merci na o nyonso tozoyoka na habité commentaire na yo moko prophète na o mama lobi na habité kozani oui merci to komina suka zangonga témoignage et les commentaires voilà OK batu balandi synthèse kaka to koloba boye to yoka nesika wana bien mama to bandi nano to ba congolais biso ba congolais to za à peu près na 430-50 tribus to za lui répartis na 4 espaces linguistiques dont ba Congo, Baluba, Bangala, na Baswahili. Toye na espace Congo. Mama aza na ba Congo aza Musingombe. Toyokana. Tribu ya grand prophète Simon Kimbangu, Papa Zambe.
tozokana aza tribu moko na papa nzambe. D'accord. Ngai te bien aimé nangi tozala sembo na bo polémique na bike bandeko bozali partout nangi tolanda eloko na kimia. Est-ce que nalobi mabe te mama abotami kimbanguiste na kimbanguisme. Isme c'est une doctrine, iste c'est qu'il est pratique. Très bien. Et puis tata na ye azali na responsabilité na lupango na bango na njili selili ya kimbangu ezali toyokana pa kimbangu simoko yo akendaki ya likolo oyo azali musingombe amunyanga te amundibu te amuyombe te amuntandu te watu wana bakongo n'est-ce pas amumboma te amusingombe. Et puis na lupango na bango selise abotami kimbangwisi toyoka na bien ngana nalobaki ke témoignage c'est le ngana synthèse chose grave abotami akoli kuna me abeli na kimbangwisi boyete boye. Voilà vraie analyse. Abeli maladi ya motema na diabete vina ye bukani sima ya vi kobeba abandi komituna nani eglise ya batata na ya bakoko na umeli na yango me makambo etambola bien te. Bible elobi boye na Ecclésiaste 7:14 que si les choses avancent soyez ou soyons heureux. Lorsque les choses ne marchent pas, réfléchissons. C'est comme ça que maman Monique Makambo tambola bien te abandonne ko kanisa. Église toi na Selina Lupango, batata na musingombe, toi ekolo moko na tata Nzambe. Nzambe na mawa. Na bola polémique. Faire au fachete. Yo leki mama otene bite yo ki mangwise oza ekolo nini. Ya za musingombe waka kode wana. Abotami kuna koli kuna. Yo ozala kimangwisi ya luyenge oyo te. Et puis yo lupango na bino seli les alaka. Ah? Est-ce que yo papa Simon ayebi yo? Ah, tika bilo le wana te. To mama sola sedete. Siko abeli kuna. Abandi bokali. Ndena koluka Nzambe na mawana ye. Na bunzambe na ye. Asalike tokutana na nzela ya piano ya kene piana nde akoya. Est-ce que ngamoko nena tanga na internet ta bele chaque jour bakota na internet très bien. Menine koya kotoucher ye azala scotché na esika nanga kena cité ba passer musu ngana c'est pas certain. Ah mawatro. Alors aye toyoka 4 bomoni na machine oye komi deuxième témoignage à maman mususu ayana machine awa ndeko zali na poto ko vérifier sur ce qu'il dit est faux. Et puis togan ezali ba munganga ya kauka ya watokolo ba en Afrique azana poto lokola yo asali 20 ans na poto lokola yo togan bien hein. Déclaré invalide que mundele kuna sakana kate so keza la kawa na njili soit na ba Congo to lekolo baba médecin wana baza bongo azana poto lokola yo okomanga na teke bana njili bakenda ebele abeli kuna aye mama osali piano pesa micro na silis na biso depuis okoti osali na biso tango boni. Na banayi kolanda à partir de mois de février. Mois ya février. Lelo awa to sala émission tozali na mois ya septembre. Combien? Le 2 septembre. OK, bon ça la sommation calcul 7 mois. 7 mois. Malade ya 4 ans azu yango na bakimangwiste. Ba déclarer invalide ala kana machine
aye aboyaki témoignage na ye eleka na audio alobi ekopeze te aye na machine mama fungula yango ya suka témoignage ata ondimaka te papa ata ondimaka te mama vraiment na kombo ya tata mwana molimo mosantu zamba pambola biso mingi machine abanda kolona out mikolo nyonso déclaré invalide soumise condamné ndenge wana toza na poto awa te ozomona nde batia ye alalaka mpo na motema na diabete ndenge wana diabétique. Alors tozaki na prière ya première chair il a suffi Emmanuel Edodi zambe na mawa alobi ale bato nyonso baza na poto na bosa na prière wana talobi simba mushwa pangusa alléluia ok bien c'est pas sérieux te ale pangusa ale malade limui diabète sili motema ezongi normal machine bukani epi azongeli baminganga bateste sur le miracle est vrai minganga bayebi yo tala na ebite munganga na yo nani yazaki na médecin juif muyuda yo nani atsonyaka yo Guinée Malien ye munganga na ye azalaki juif yo juif aswanya yo donc français d'origine juive bana nzambe ndenge pe azali mwana ya papa nzambe pe asali mutu abanda koswanya ye pe mwana nzambe me babikisa ye te nazwi juif nazwi kamba na ngai misato à vous de juger boyete ezali résultat eko kata contestation ezali résultat kata katembe nde abiki aboyaki kotémoigner mosika ndenge boyokaka nde afuti biye ndenge nde atabalo ndenge abanda kolala na machine condamné to na poto awa te zimotema na diabète ba déclarer tokoki te okotikalaka bongo condamné mais il a suffi de croiser un homme seulement ozoka bien hein? Voilà donc l'affaire est close nde aye osomona yoma ozolanda ngai ata olobi bon kandenge ndeko alobaki oyebi église oyo ezanga miracle obanda komona ke bisika nyonso miracle ezalaka te oyebi mutu aliaka Thomson tous les jours ayebi teke ya bato mpe baliaka ngombe ayebi yango te omona omoni oliaka ngombe tous les jours mais obosaliki ya bato mosusu baliaka ndakala il en est de même na makambo ya nzambe soki nzambe aza na bikamwa te anzambe lisusu te omona nde aye est-ce que tokosala manki ona topesa ye billet aya apesi bien na baidentité na baadresse boni boye tika nzambe akumama kembo ezongela ye esengo ezala na mama parce que abiki yo mpe ozolanda ngai rien n'est impossible à ce Dieu-là. Rien n'est impossible. Crois seulement. Olala kana ba machine ba kondana yo balongola biloko tala biso na nzambe tomoni ya mitindo na mitindo talatina tobanga kalisusu te tosukeli wana topamboli nzambe wana ayaki poto pona atatola amwana poto 20 ans kuna azozonga. Voilà tosukeli wana commenter na biso esukeli wana rendez-vous prochainement c'est toi. Alors on a profité d'annoncer ma date ya motuya bosim je pense ba vidéo ba ko expliquer yango comment yango déjà très bien vraiment maman papa ozali bande ya Kinshasa na lobika potote okozala na ba Congo okozala na Mbandaka na Mbujimayi na Afrique du Sud na Bukavu na Lubumbashi na Brazza poto yango moko les Amériques tout ça là Océanie Landabo le 17 décembre sokyo kozala na ta yak ezaba prière kanengo yoki première gerbe donc ekoinda ndenge ya bien
ngai nayebisa bino nayaka kopresente mosala na nzambe naza na tata ndenge ke nalobi tala ndenge atmosphère ekomi polio ya bapaster bien-aimé tina te gu lisusu te mais attention katikati ya blague bato na nzambe bazali katikati ya baimposteur bato ya solo bazali katikati ya baescro batindami bazali parce que soki tolobi ke mosala na nzambe eza lisusu te seke nzambe aza lisusu te faut pas croire na bahypothèse wana bato mabe baza moke bato nzambe aza na bango mpe bazali ebimaka motomona lelo ebanda lelo te ntango ya eli na elise eli alobi na tikalinga moko nzambe alobi kimia sois calme hein? Sois un peu gentil prophète Eli Bikaïn be quiet c'est la gentille mais il y a encore autant de gens qui n'ont pas encore fléchi. Oh, Kinshasa, va passer à limiter. Mensonge, la haine, misanthropie. Batubazana Nzambe Bazali. Et puis, Kozalaka. Mama Yaka. Tindande Konayo. Nzambe Namawa. Le 17 décembre. Le 17 décembre. Le 17 décembre. 1, 2, na 10e mois. Bloqué ma date extraordinaire. Le 10 octobre. Tozana fête, il y a acclamation le 10. Le 20 octobre, Tozalina fête, il y a expiation, le plus grand jour du pardon. Le plus grand jour du pardon, du péché. Et du 25 au 1er, Tozalina grande fête à tabernacle. Voilà le moment. Mais déjà, kaka, nouvelle ligne semaine Zoya. Moussala ekozala bien penza Babeli bakobika ekozala 40e nouvelle le 11 Roland émission yotole kisiango le 11 bozaba anonyme ozali kimanguiste lokola ye ozali catholique ozali tala église mo ebikisa te même église ekobikisa te mutu azobikisa ezali nde mutu nazote nkolo Yesu église ebikisa te Chikana utika na mama église ngai tata yaza kimangwisa botami kimangwisa ti azu malade na kimangwisa ti est-ce que maya nkambe bikisa teblo nenga wana ti pa mwama oyoki ba date na pesi le 17 décembre ekozala kano soko zana occasion yaka soko kozana occasion to yere ya bikaki aye lelo ko témoigner même na musika. Notre Dieu, c'est une parole qui court avec vitesse. Ako simbayo, okobika. Voilà le message na yela kibino. Boye nzambe tata nzambe ya lola amona bino, pe apambola bino. Amen.